Au moins site na bino, et là site selon là, là site les site nios sur mon kilo, et puis là site moi mature, tu vois. Momoko Yamboka, welcome to London. Hi, can't wait to meet you. Momoko Yamboka, I love it, it's good. Welcome to London. Yay! I'm gonna tell you something because you don't know nothing. Momoko Yamboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home. Nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi penda eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo po digital to banda na ekala na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango. One love. Bapota Belgique babenga babi me Shekina ndenge za boye London basoma bilamba kala basoma le susu te mais la bien bango la lugu le balata ko tutse nous on prend bango ba aventurer là nous bango po ba yebi muto azala bango la minute so ozo bo la minute so mam la betio eza masolo la bazala ngo tutse o eza langa faire donc ye pendant na mabele to ya koluka ba prêtre bilamba langa faire yango yo ozo brand masolo yango yo ngabla besa masolo ya la beta masolo ba galiano la beta masolo ya ba disquare ozo brand dans la minute so yo na ebitse to beta yango ya mikolo yo langa faire ozo brand. Et donc, solo donc et tout. Donc, la évité, il y a une chemise, tout. Il y a le donc, mon mamba. Il y a Belgique, alors que ça peut être le mot. Oh, ce que je veux dire, c'est que la pièce. Pour la meilleure cher, hein? La pièce. Mais si vous avez let's idolo so ala Paris na Belgique so mais na la tête mais na toujours abeta na so bilamba na ebitse bon muto oyo sur la zone bala so idolo wala ala talano atikala ba scène ozo bilamba eza basola ba bilamba eza basolo teke oya boye ozo kosa bukili na ebitala yango bastala ngai scénario hein tout le scénario qui est Gunther quoi hein la beta ngamla yana masolo galiano ya lukuta te po ba pièce là ba tila ba parler ba lelo ba bazala ngoti Au moins site na bino, et là site selon là. Là, si tu es site nios sur mon kilo, et puis là, si tu es mature, tu vois. Quand on a une polémique qui goûte, on a besoin solo, pour te voir la main à Paris, Bawapi, ma petite Al-Qaïda, on reprend, on défendre, on reprend. Donc, petit fils, et doum, oyebi petit langa. La bilamba, la bilamba. Bonsoir, bonjour. Et puis mbote belé sika bozwami eza oya bino Shekina katala imwana popi ya mokolo na kata London na kati ya bomoko ya mboka nde tolobi 3 fois W bomoko ya mboka atterrissage forcé na kata London avec une nouvelle émission Allo Allo London na pesi bino mbote belé sika bozali na bandaku place bolondaka biso ba fan ya Shekina ba fan ya bomoko ya mboka na pesi bino ba bisou donc ndenge eza boye émission ya sika na kata London to ye Allo London bomoko ya mboka yebi souci ya bato bomoko ya mboka ye parce que balobi London elali ya London elali po Belgique balobaka France balobaka Canada Suède balobaka on comprend mais London pena balala yango modi bomoko ya mboka ye en personne
tokiteli bango sur le terrain na mabele mame mpo au London plus précisément na kata Tottenham donc toye pena kozwa baprêtre oyo balobaka na bango kutu te mais bagrand baprêtre oyo mokili eyebaka bango yeyo awa naye kozwa bango donc nakozwa bainvité na nga bokomona bokoyoka bapoint de vie na bango comment est-ce que vie etama na kata London est-ce que London nanga kufa obe kufa te parce que bamisu balobi London est-ce que les tickets mpo baprêtre bilamba babima na bafrance babima na babelgique reprendre mais London mpena nie yango moni toye mpena mobimba na bomoko ya mboka mpona kosolola donc nazobenga invité na ngai papa Poussana bonsoir. Bonsoir yaya. Nini. Kimi Ali biso toyokanga bino na kata London parce que d'abord c'est présenté le jeune maître élégant Gunther. Waouh. Donc quand on parle de le jeune maître élégant donc les années waouh. Donc il y a solo bilamba na mbogo yo. Ça ba biso ba oyo. Donc bon mbala mai ba na bango pe mais la minute oyo ba bito do somba trop quoi. Nous avons pas de somba trop, donc voilà quoi. Mais la minute où vous trouvez, la brisque, mais le rôle à Bomoko et à Mboka, à Zubiso, à Ozasu Biso Lisusu, comme ça, tout là qui s'habille lamba, belé. Pour exemple, sur la l'eau, pour play, il faut de la blâmer belé, il y a cher. Vous comprenez? C'est que non, ça va être une aventure, mon roboyer. Moi matimi balé ya tonini tse masolo ya bongo tse quoi masolo do yo moto tala nyo surtout masolo tous les aboye eza alléluia quoi non na ebitse quoi mais ba pota Belgique ba bengo ba bi mais Shekina ndenge za boye London basoma bilamba kala basoma le sous-souté mais la bien bango la lugu ba lata ko tutse nous comprendre bango ba aventurer là nous bango po bayebi muto oyo azala bango na minute oyo ozokopa na minute oyo na beti oyo eza masolo la bazala yango kutu te oyo eza langue affaire donc ye mpena na mabele toya koluka baprêtre ya bilamba langue affaire yango oyo ozokoprendre masolo yango oyo ngamu nabesaka masolo ya nabeta masolo ya bagaliano nabeta masolo ya badisquare ozo comprendre donc la minute oyo nayebi te tozobeta yango ya mikolo oyo langa faire ocomprendre donc masolo donc etu donc nayebi te yango oyo ntina bachemise tout ya lelo donc mombambe quoi donc nayebi te mais tomonana nayebi te nga ata lobi donc c'était moi 15 pièces ya mikolo oyo quoi nayebi te quoi donc moi 15 pièces donc c'est que tolobaki makamba polémique ya bilamba esili parce que balobaki trop ke masolo wana namoni bamboko oyo ngamu nabetaka masolo ya bilamba ozo comprendre quand tobeta masolo ya bagaliano bazalaka wapi ozo comprendre galiano ozo comprendre mokonzi ya galiano lelo babeta donc ngai naza mutu oyo nazala bainspiration ya trop okomprendre parce que bilamba eza kaka yoji te eza kaka lini te ozo comprendre yango omoni keno ntango nayaka na ya galiano nabete bapiese ya bagaliano bango balata kuta yango te ozo comprendre no nayebi te kua mais basaper ya Belgique balobi Londres bakoma balata ngwanzu Chine biso tobetaka makambo wana te moni biso nde tozali awa donc la bato kutu babetaka nde kutu forme te mais akobeta kutu ngwanzu te mpo toada bato balare biso nyonso tu oza bilongo boyebi ke bolobaka nini ke no biso bagwa banini siko par rapport à lili mpo basolo oza comprendre onayebi te kua mais balobi ke bino bobane kolata seri akulu ezalaka donc seri bakulu ezalaka donc lokaka bakulu esila donc iforme esila ozo comprendre ke lola miti okala toyebana teke tokomonana ozo comprendre te donc surprise pena donc ndenge eza boye nazwi pena mobimba bana poto naye mpola kata cheve nazwi pena donc en pied levé nazwi pena mobimba donc talanga quoi talanga
prêtre pena ya solo bavandisa pena idéologie bango yeyo omoni basolo na beti oyo nde tosololi bango mpe soki basomba mpo nga mutu nayaka na masolo langa faire donc oyo atie tembe aya nalakisa bapiese ebele ozo comprendre mpo azalaka koleka nga azalaka te nayebi tala tina bachapeau banga mutu yango na yango langa faire donc makakwa nayebi te donc baprêtre ya poto nasi bino mo bocomprendre ke ndenge eza boye oyo bakolo masolo bango moko na terrain donc ezali kwa toala tout oyo basolo bamontre comme nabeta basolo bamontre na bamboka oyo nayebi te tala nga na lokolo zwa ta photo kwa zwa le presse monzali na kati ya Suède nasi eza koyinda ndenge tolobaki bomoko ya mboka tokɔtaka mpenza se kokɔta donc baprêtre bango ye boni oza boye esalanga plaisir vraiment na koluka ya mpena lobi oya mpena ntina pale parce que biso awa bomoko ya mboka tokɔtaka pena donc oya ntina pale reprendre ntina pale mpena parce que nayebi eya na prince moko boye na Suède abimisa mpena forme na balabala atandi yango le prince monzale reprendre donc na kati Europe akangi mpena Europe omoni forme eza partout ozo comprendre donc ngai bato balobaka mboka boye bon mutu tu oyo aza na idéologie oyo aza na besoin bilamba oyo alingaka alata akolata ozo comprendre mais sikoyo kolata yango mpe sikoyo fo okoka ozo comprendre ngai nayebi te bon omoni ngai so nazosolo masolo bilamba parce que ngai nasali bapreuve na bamboka oyo donc nayebi te bulaka kena babana na bapale babenganga Galiano mosu abenga Richmond you know donc basolo eza ebele ozo comprendre nayebi te quoi yango wana kwa donc bana poto donc baprêtre ngai mpena bo donc ngai ne play na bino oyo bino bomonaka bolukaka toujours les jeunes maîtres élégants Gunther mvuma bilele ozo comprendre donc ndenge eza boye tobeta basola balobi epesa su bino elengi kwa mpo tomonana kala na bino balini bon moni kaka tellement bajaloux baleki ya trop bazoluka todaye yango moni yango tomonanaka mpe soutien na bamasolo tolataka tobakobetaka na bapale olata boye ozaka na pale mpo sino te baolia yo oseke tolobaki na kati ya Londres na baprêtre basila do pote esikalaka yo moko te bamaster bazali na bango neti batoli ntwengi gogan zobrand comme des garçons ya liboma kutu mwana mai naka toyakile balobi donc en plus depuis atabeka kala pete tokozala libanda ofuye bana bomoko ya omona ye pela donc tina temps ndenge eza boye Paris Belgique Suède balobi ke London maato c'est la lobby donc soki tomonaki yo te mais maato mais la lobby yaya masolo ezali ozo comprendre problème eza ke bato ebele balingi kozala la vérité te oli bilamba eza bafortune fozala bala ozo comprendre nga namonaka biso bana ya Belgique boye azolakisa bo eloko mo boye so basoli bozolaka bilamba ezaka bapiese po lambe ya chere ozo comprendre babilamba ezaka piese mais sikoyo omona boye leti mutu na bino soki idolo soki jobo soki idolo boye idolo soki idolo soki azalaka baparis na Belgique soki nini mais nalata te mais namonaka toujours abetala maso bilamba nayebi te bon donc idolo mpasi ozali donc baokorige yo quoi donc yango wana baprêtre asolo bango ye nayebi bana bai baza na babelgique wana bamastelanga leti baza ayele ozo comprendre mais moto oyo nazoloba na soki idolo wana alata nanu atikala bascène ozo bilamba eza basolo ya bilamba eza basolo teke oya boye ozokosa bukili nayebi tala yango idolo babilata nanu parce que ndenge eza boye baprêtre bango yo bomoko ya mboka ya Belgique bakoluka yo bakoya mpena tishe yo solola parce que ndenge eza boye baprêtre nde mpena bango ye yo abi tula na limasitala ngai scénario tula scénario qui est Gunther quoi nabeta ngam na ya na masolo ya Galiano ya lokuta te
pour ba pièce là on va si là va parler ba lelo ba on va za nango tse ozo comprendre on est hors bilamba za chaque jour ezo bima ozo comprendre donc tant là bête ba sola langa faire blesse ba zo ebate yem atonga la Dior ozo comprendre atonga rappelle na nina donc ebié prêtre moko boye ya mundele boye langa faire yem utabeta ba solo tout ozo comprendre donc idole ndenge oza boye prêtre alobi vandanie kende koluka bilamba batongelo ya kotongela mais kote masolo ba bilamba pena ya solo prêtre yeyo na kata London leti bulwa nani maso ya yolo nani comment masango nani bana ça va bettre bala en Belgique bali mais idole wala ne atika ba vantir nani na bana mona ena la takate ozo man na ngala ka polémique ku tutse na zo bla ne solo potobola ka bala maya ba Paris ba wapi ba petit langa Al-Qaïda ozo comprendre ba défendaka ozo comprendre na petit langa fils edum oyebi petit langa la bilamba lokola don na muta mutema mabe no mona ngabo donc la oboma muto ma bilamba nzamba forme nzamba bilamba donc je ku tutse so lukuta ku tutse so ku tukapo omone na uti libanda déjà parlé donc la kata chefé mais lobby ozo liboma bomoko ya mboka donc mais surtout ozo wapi il faut qu'on la binote bon ozo limero bon petit déjà limero na binote to mona la binoka la tse bon tse donc bomoko ya mboka ndeka tolobaki en direct de London émission asika na kata London allo London mboka ya ba prêtre mboka ba yebaka bata ba danser ba bombe to komi kozoma pena moko donc ndenge za bo ya suivre donc n'habite ceux qui moi dédicace aller ay pas bandeko moi libanga c'est mingi là donc n'habite mingi donc c'est ngala milinga là trop quoi quand mona les jeunes maîtres les gars pour la mise à mort là trop pour la lata non banga là mutu so ben au bois ke boye a so manego touté ma bête aux obran mais petit là rival hein talaga ye donc tu la taba lili quoi bah vela gai bomoko ya mboka ya ngoyo bomoko ya mboka allo London la bi veselio donc yo liga fozala ouais vela ga selio des alaraga donc la lili quoi papa bonsoir ouais bonsoir ouais. Est-ce qu'on se présenter Ismaël de London Ismaël de London na ozonga na yo Ismaël de London donc na ozonga na yo et puis na droite na ngana sana wa ngai nono masolo pièce contre pièce ndaka ngi masolo ba koto quoi donc na ninga pièce bon na évité c'est bon déjà donc na c'est donc bilele ozomona kaka ba mai ningo ozomona donc ba mai lelo ba nini donc eza ko ya lobate quoi ouais Isaac nakata Suède mokonzi ya ba journaliste je pense na yo bozomona Babylone eza ko yinda ko sakana te DG Mayas ya yo yango ba félicitations belé na mariage donc n'appelle papa c'est présenté. Moi je m'appelle Prosper Profa Toulema. Prof Toulema. Yes, Profa Toulema. Wananga. Voilà. Donc ndenge za boye na restaurant bango na yeba Santa London hein? London balobi London mais na habité et là te London eza nango London eza na ndenge bena Londres ba yebi wana banda bana magie à Londres siko te koma plus pire on comprend mais siko yo te yo comprendre que te uta ba côté moko boye et futozonga ba côté wana susi tu vois ya omoni siko to juste siko yo dans sens normal ya ki poto on comprend do poto ndeza yiki to yagi to luka après to zonga to ni suba mbriye mate do et puis Londres ce ndeza boye ya sur Londres wana karaté comme Londres na très fort quoi. Dans London, bana ya magie à London, magie aussi là. Plus que magie, bana magie à Londres, que les gars na owana. Mais parce que balobi bana London qui c'est si là, yango moni ba yango. C'est que goûte comment soumis. Et là où qui cité, on ba film wana kala, c'est que comment tu sous les gars na ba film wana. Mais tu dois comprendre que il faut que tout ça ma solo, tu replier parce que tu colles déjà. Tu colles ba petit ba colli bana ba colli ba nini donc ce que tu fais en mboka. Vous comprenez? Tu gagnes sur auto zone à Londres awa.
bachik balar banini fusko to gende to contribuer ce qu'on a mboka na biso to sala ce qu'on a mboka donc siko kuto comme sous mystique mayele ekoli mystique bachik ekoli ba mamutu ekoli balar ekoli ba masolo tout donc mystique do Londres no mon Londres ebiona oya siko pendeza kolega ba Londres nyoso wana donc comme na mystique to comme ce qu'on a posé ce que donc bon comprendre en parlant yo donc système ka London yango pour ambiance à Tottenham Dublin Irlande. OK. Quoi yango yo? OK. Donc bon beta ba lelo awa. Ouais, na sens que bayaki ku ne pas na biso. Na simbelo micro. OK, merci. Bayaki a un mois. Bayaki ku na Irlande ba gagner biso na Dublin pour Irlande na munene. Dublin zali capitale. Bayaki ku na ba gagner biso 3-1. Ya biso te match revanche. Match revanche. Donc ba beti bino mingete misatu na moko. Mais biso so to se préparer qui mais bien té. Ya so comme to se préparer bien to yé awa pour to lingato revendiquer revanche ya match wana. Ya uti Irlande. Ouais, na uti Irlande. Ba tout bazo mona nga ba ibingai na tous de tout. Donc prêtre ya Irlande yeyo na London. Prêtre écoutez mais ba benga ngo ba grand courroux. Banda na ba makambe banda. Non, na benga ke face non, na mi kumisate. Mais tout le monde en a bango, ne ba ezalaka. Et puis na sepela ne ba l'équipe bo komi, bo bandi ko ben bo sa biso relève. Pour katina sima kune zali ba tondi, so ça l'interview wa. Ba tikelo temps za facilité. Mais ko ba tikelo ngata on peut zali ke na profiter na banke. Bo zara na bolingo wana. Bo lingo e bino zo benga ke to linganité na ndimi yango lelo yo, mais tant biso zo kolaki, bolingo pe zalaki. Mais c'est normal que génération ait changé. On peut sa chance que babé nga vieux effet. Moi na pe babé nga vieux akol na yolo, to kol na ba monsieur t'attend va comboter, mais na pe chance et puis on peut nga pe chance na mega ko s'exprimer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Les vieux effets na moni na Irlande kuna Eric Momo Mokonzi. Bon limite na so ke linde ko nga parce que o ezambe sa Tottenham. Petite sœur ngai mamisa ekofo. Mbote na Irlande kuna donc mami c'est ko fo balobi ayo yango na Irlande donc bomoko ya mboke moni yo alors na déjà c'est bon yo c'est bon donc ndenge za boye donc je pense c'est bomoko ya mboka yango yo ba yo kiyo donc je pense au sepela. Merci beaucoup na tsaka ndaka ke to bane ba na tsaka libaya lelo moko moni nde ba beta lisola Londres siko penda Londres comme bien pour ma ramener banda ko distraire biso tout est vidé. Maman ça va distraire biso. Neti ya ba musique, neti ya ba polémique, pa mana tout boya. On se comme comme dans solo OK. Tous parce que tu as les points sur les i. Au monde dans lelo, il y a les points sur les i. Aux on pan oyep na bo monde ba cash, oyep bo monde ba parler, monde marambutu. Aux on pan. La musique a culture na bino pourquoi? Au moni pour émission oyo, aux on a pied levé. So na ngana sola no na bien jour okuta na ngana bien na ko expliquer mboka au monde boko to vandaka na yebi histoire mboko yo bande banda monde boko pe ko malelo boy ti système ba pa boy zanene et donc ali boso ba freiner na musique oso on pan donc ba distraction po bosa lelo monsongo lo boke liboso lo ali boso ba éviter distraction donc to lingi sur distraction te oso on pa te éviter distraction pour lobina se malobito se retrouver donc jour no zo attend on ngo sola nga pour monde na sola no boy nde to za ba play na chik na chef na succès ba classe nyoso ya mboko banda France Belgique Paris do ba classe beaucoup benebet beaucoup de gens vanda masolo tu vanda jour on nga surtout sur la masolo o ya réalité à vie bo inviter nga na osola na so plus bo comprendre que ndesko to za bo to za siko na point o OK masolo tu komi carré oso on parle bina si malobi si tout va bien au monde abda ke Congo na biso kitoko donc je pense que na droite na nga na moni yemoro prêtre ouais na ndenga mutu na moni benake non tenitala maya lelo ya maya lelo na ba chache na liboso avie na ngai ba Charles Mbongo contre Mbongo ba King Richard ba banda masolo donc masolo za ninga ya musique yo mokonza bilale ozomona déjà pour na peut-être ya to kutala quand même exact yo moni ba vie ba bi petit non faut petit azalaka ka yango na donc London, Belgique, France, Hollande, pour prêtre bilamba balobi Londres là là nango histoire à Londres ici là. Bambodi aboy 2015. De Ombodi. Buto famille Simba ta Simba la Simba dans Simba. Buto. On a la pièce.
London City. Tala bachache yango. Omonit bachache yango na loketo ya ba boss na koto mbodi. Oyebisanga Londres si na makamni. Mais parce que France na Belgique balobi bilé les signes na London bon matangwanzo. Teo masole vanda koto mboka nde yango. Masole ko si la koto to ezamboka mwasi. To luka bino na alo London. Omoni bato bana mai tout baleki leki aba play tout ba betika pièce. Donc ezala ngo ndenge nango kwa bala Belgique ezala ngo ba mboka mais na esprit penda vrai o eza mboka basi kwa o eza ngai nono masolo mutakangi masola bilamba tala yango ta teni o mbodit omoni mbodit do mbodit o mona te omoni ba kekele te ezala moko ou bien ezebele la pièce ezebele Fabi so ba Hollanda yo so bito bandela masolo o mona na minute o kana changer sous forme na ba makambutu ozo comprendre mais tala kaka donc nega ozolo baso bito bon nga che foin to kota to kende lisusu na chepe na foin réseau omoni déjà so la na keli so mo na rien na mai mususu toza matanga na London but ba kufa mais o lati bonde est-ce que yo suspect to mesana déjà ba makambo yo matanga ezala ngonja na biso tu bo to koboya pe bilamba te to koza pe mbito te po la ngamba matanga to kufeli mais toza kaka ezanja na biso tu donc toza na biso ba matanga lelo yo ebi pe bat bala na ba mbindo te donc matanga donc lia rochuba ka ba relax mbodi de tala nde mingi mbodi eza kote ya lobate omoni ba might eza kote ya lobate na peska bala mai tumbote na lelinde mission na tendance donc oyo to yependa na London ko luka bino pena moko allo London on a déjà tenu donc nengo baloli yango ka ke muto ayebi quoi donc pena bomoko ya mboka soro moni na bomoko ya mboka soro moni na chelongi po na moi des choses à play façon ko beti mai donc ba mai yango biso to linga quoi bomoko ya mboka ndeka to epsaki bino to kozwaka bango moko ba prêtre ya grave na kata lo ba bomba ma awa nde to eko luka bango nde po baza ko lo bebele mais to zi bango na moko to yeba point de vue le prince Monzale balobi awa eza koyinda ba prêtre pene ya so bango nde yeyo ouais o bakangi masolo donc bango yo eloka na leli mbote partout moko ya mboka moko ya mboka donc sentiment tout monde na tout ça c'est bon ba play bango yo ozo comprendre la remercier au tout bazomona o bakoloba donc c'est bon o pe ba mona mitema mabe n'esprit bien to ala biso ba famille moi libanga bon na ba pire ngai na la mo ba pire rebelle o comprendre ba pire va se rebelle na pesi bon tout ka mbote donc mutu na bon no masolo toujours azaka na ta na pesi masananga Bob Boston Bob alors na bakota Paris kuna dans pire pena Boston Bob doma yo ana masananga Dallas yo bien de voilà masananga penda donc ya donc non masolo Boston doma et sur Ozali ba yebi yo Boston doma Bob voilà na pompe essence na fina na station fina bana yolo yango yo donc voilà pena masananga pena makila banda ba chiki dazala rapé anytime ernyo tunaye na bapana makwa donc Boston Bob prête à Rosaranate très balakose tunaka ba ono no masolo donc ba yebi donc ba masalanga donc so ba bika no masolo donc ba yebi ozo comprendre na lelio danzo biti ba bala mai na ngayo mozo mona donc elo la lelika yango wana bana yolo mutabino yeyo prêtre na kata London ba yebi parce que yo ozo akita bon puto kini pe to beta na biso me yo ebi kaka to betaka moi ba famille pe mais mingi nde koto quoi pour ba famille koto déjà donc kune aka ko beta bato maka to c'est tout quoi. Merci beaucoup, je pense to continuer musa na biso o za bomoko ya mboka ndeka to lobaki to reçoit bango moko to ko récupérer bango moko un par un to ye baba position na bona kata mboko nde ba vivre la vie à Londres à London mode de vie à London. Donc, nous avons des remords à aller à le bénéfice que moi, l'euro, pour aussi ça. C'est quoi, c'est le micro. Ouais, nous avons le vélo, par rapport à ce que nous avons déclaré.
pour la situation politique où ils ont mboka oyo, vous comprenez? Nga siko pour nga, ils ont argument nga pour la situation politique, nga na lo baboepo, na bi au moins site na bino, ils ont site oyo selon nga, ils ont site les gars site nyonso na mokilo, et puis la site mo ils ont mature, tu vois, et puis il faut qu'on se rappelle na bato maturité, tellement nga na zape mature. Na linga na lobelo mobo concernant maman parce que tout ça toujours net tout ba nous on est Londres ba mon nation dire que tu ba désordonné tout compliqué ba tout ba nini mais elo mona ngana loba pona ba massa tout ba sala maman politique lelo mboka na biso Congo RDC atanga lelo so ba tchenga na Congo ba zunga boye qui ba classe ne belé ba mamuté belé qui ne gouverner Congo na aux incapables par rapport il y a ba situation où ils dans le monde on est ba kumbela le monde yo na ngana ça bana mai soki moyeza idéologie to wanango o ya kocha mo pressure wana to luka moye to kutana bana bato yo ba si place na mboka to kotsa bango idéologie wana biso na bango to sangana vous comprenez to kumbela mboka na biso selon boule na biso to telemela bato oyo ba konza mboka so bato konza mboka na biso eza bato bazala kawa bato bazala kawa surtout na mboko bango ba kumbela mboka na biso vous comprenez que biso na bato baza sur place faut dans idéologie to telemela bango vous comprenez lobby tesima lobby avec Bonzambe et Osimba on est sous ça mboka tozalaka pour na mboka na biso tozalaka pour na mboka na biso donc ngakutu nena boule déjà boy lobby sima lobby mboka kaka ono so na zui awa ono so na zui bane bandeli to na bana na balara makambutu mboka vous comprenez mboka na biso donc je pense beaucoup comprendre que oeza à London ba point de vue à Londres o bango ba penser o bango ba bouler pour na mboka na bango o bango ba bouler pour venir na bango donc je pense que to komi pena na fait émission oyo ezalaki oya bino Shekina Katala mona popi ya mokolo en direct de Tottenham na émission na bino ya Hello London live. Donc merci beaucoup. Est-ce que le basso que zaline de quoi? Le basso que zara na apprécié penza émission na bino, na apprécié émission na bino parce que ezali ndeka na sur le bawa, les émissions mo za mature tu vois. Mais on préférait bna ke ba jour mususu bena plateau, nga mo na fournir. Ozo on pan, wana ba contact nga mo na fournir na salaire na plateau, to meka ko sola na batu, poto banda poto banda ti lelo eloko nini oyo to bénéficier ba défense za nini et puis intérêt nini ya poto. Nazap na mieux placé pour ma ramter za revendre na profiter sur la ciment ma poto. Vous comprenez mais à part ça ba mbote ga na maman ba na madame nanga ba mbote pas ba massa nanga moko ya prêtre za na kin Adrien Alukusu na pese mbote vena ngai na Paris ari papa ki tata vena ngai papier arata ba vena ngai tu ba massa nanga tu na pese bango tu ba mbote massa nanga dona kito ai bi place aza do ba mbote gaga do toza toujours na ciment na bango. Vous comprenez prof Atulema il est déjà ba chéri nyo so ya bien vous comprenez mama sa balinganga de na pesi bango tumbote mais souci ezaka ki ya mboka ki un jour penza tozonga mboka tout auto na ba bagage tout wana ngo tozonga na mboka Charles Mbongo contre Mbongo Charlie Schengen ser na mère def malgré mais basaka bon moko ya mboka en tout cas na sepele pour exemple liboso na passer nga passer émission ote exemple liboso na passer mais on préférer nga na ndimino ngai na zala pina netika ka mutali boso na ocha libaya na fournir pour masolo tambola parce que bloko na masolo ba bilamba o mona kuta na nga pied levé bilamba na lati mutu mota on lata ngo jamais so lati ngo abina teva donc propre au sarana te ya libela na zana ngo mikono so tongo midi pourquoi de yango so to beta masolo ngo to so na masolo OK lobby na sima lobby to se retrouver ba masa bana kini monde to kana poto boy batu nyoso na kini nga ba masa benga nga bazela toujours biso balinga baye ba bovana poto kuna bazela toujours biso to belon to sala hein merci mbota to ba masa tout vous comprenez Lidi Misenga na Paris ba mbota trop de ba masa tout ba mbote do na sepele. Merci beaucoup. Donc je pense que tu as commis presque à la fin. Donc il y a eu un nom de Katoloba qui t'a commis pendant Souka. Bon, moi je Mboka et ça émission à Sika à London. Tu as un point de vue à Londres, à Londres ba boulara nini, ba pensara nini, ba vivre nini. Donc c'est pas donc je pense qu'il y a un moment donc tu as commis vraiment à la fin. Donc on a pas si bien Mbote Beleska Bozali. Bon continuez toujours Kolanda bomoko ya mboka Léon Chaoumba ya yo yango bomoko ya mboka balobi tomoni yo déjà. Merci beaucoup. Ciao ciao.
part nazopambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo po digital to banda na ekala nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo apambola bango. One love.